Ah oui, merci na fidélité na bino sur Tindika chaîne OEP Sarabino Info, chaîne OE qui taka partout la Sarabino neza koleka na mboka chaîne OE sur la kano soto babi ke système kaka ya fungola caméra bon déjà invité na président Gilles babi président ya Parlement sans formol au boy que nous azana gaz mikolo succès monde entier partout et au moment soto ko luka kemingi par rapport à l'actualité en tout qui taki to sona président Gilles actualité za ebele ya kobeta tout ça déjà na awa oui que mission sur les tindika scandale les anciens tindika ba mamelize matondo ba sepelabi Yannick Stopika luka président Gilles Esther Misenga pasenga président Gilles toto dia fo boko na Paris pour tout ça déjà ko sepela comme on a déjà président Gilles Pembe ndanga déjà président Gilles Mbote vraiment journaliste on alingaka mingi tindika oya sala ke lelo monde mobimba ba reconnaître nga merci beaucoup to bandi lelo te avant l'élection to bandi lelo te avant ko to ba élection te devant air papa zananu Tshisekedi wa mulumba tozaki na yo merci beaucoup président Gilles boni santé na foto ko ta masoleta limboka boni pe base na yo sans formal merci beaucoup base na ngai sans formal eza kitoko mingi tala tozana confirmer mais tozo travailler succès ko sakanate monde mobimba bazo soutenir biso 100% bato à Thaïlande bato aux États-Unis na Caroline du Nord bato à France partout nazana succès ko sakanate parce que vraiment tozo sala mosala yo moko même moni na parti ba Augustin Kabuya le secrétaire général ba kabunda bazo sepela na musala ngana zo sala makasi parce que nazo éveiller vraiment conscience ya peuple. Merci. Ça Moussa Makassi na ba réseaux sociaux ça Moussa Makassi vraiment partie à base actualité politique tout sur la ngona. Lobby déjà tout le monde qui procès caméra ezaki au pestimo boabo. Ba miso ba ko ba ke communauté procès moko politique mais il y a guerre dans tout que non entre conseiller Bilonda na caméra. On a procès no juge ngondeni. Oui, conseiller vraiment frappa qui caméra ko sakanate. Kamere bakuluwe ala kisi clairement que kamere wakajingidingi abimi vraiment véritable wakajingidingi hein véritable batunyos ba moni akuluwe alobi ke yende azali vraiment muyibi munene hein conseiller alobi a préciser moi alobi yende asali mabe d'ailleurs aboye ko travailler na parce que amona que azamutu mabe abimi c'est vraiment na poisa tomonaki juste comme ma figurant ba étiquette net le bana étiquette ba figurant ba tunyonso ba nani ba mukeba ba étiquette hein akipaki ba tuté ba conseiller nyonso te alors d'ailleurs conseiller wana lobby ngai na zali vraiment un expert en matière hein na yebi musala mais na monike o nyonso caméra salaki yenda za coupable a démontrer que caméra il faut avoir 25 à 30 ans de prison de Kunangai. Au moment où je vous parle, tu as le procès à lobby. Moi, no Soraya, à Longole Bisosoni. Merci beaucoup, Soraya, Chitu Kampiana. À Longole Ngai Soni, Nana Kanza Ike, Soraya, Lelo, à Kolobake, oh, Ngai Bonaboy, à Kozwachibao. Mais moi, Zwachibao, exact parce que Samba Ikitoko. À lobby, ngai namoni monsieur Jamal kaka lelo namoni oyo mutu akadas kaka lelo namoni na azo reconnaître kaka Jamal et azo reconnaître kaka Mazaro parce que azalaki soki leki ya kamere a reconnaître ye mais alobi bato nyonso na azo reconnaître bangote et puis azo reconnaître te ke basombelaki lupango concession ya banda utanga na poto mais ayeko yoka biloko wana nyonso kana ba réseaux sociaux c'est-à-dire ba réseaux sociaux wana landaka leki ya papa na ye président Jules donc yo pino pesa message kay ba papa na ye pesa que yango na ye bisaki bango ke il faut reconnaître papa so zo mona réseaux est-ce que caméra aza tata na yo sina tunaki caméra aza tata na yo si yango na zo sala rage mutu na mutu il faut reconnaître papa na ye omoni mutu lokola kanambe polite mwana Marceline na tonton Mutwali à sali 18 ans à nier existence ya mama na ye aza mwana bilakeli mabe mama Marceline place azali sasa na kanda makasi ne pas répondre ka be mutaye baka papa ya mwana eza mama eza mwana te merci beaucoup papa eza mama maintenant c'est comme maman madame merci beaucoup na madame Olive ndo répondre ki biso mais il faut yeba ke ye alobi ke mama sif mais Marceline azanani Marceline, est-ce qu'il y a un sengo? Il y a un moine à boy ko bimise na miso abat. C'est grave. 18 ans. Marceline a tiré ko yeba na te tonton Mutwali amonanite. Yo zuba para abat.
ozana bilakeli mabe de génération en génération. Message no ça papa chéri ndenge mwana lekaki. Merci beaucoup na Binadama l'homme qui a mis l'eau dans coco, Salvatore de la Patria, parce que ayebisaki mwana samba boye okolongwa. Mais pona ngai lobi na mwana kike Soraya longaki. Alobi na yebi bango te. Soki bachaki mbongo na yebi te. Soki basombeli nga concession ngai naza kuna te na yebi te. Eza ya solo, c'est-à-dire basalaki biloko wana sans ko signaler mwana. Merci beaucoup mwana place azali olongoli nga so. Na papa na ye na lingana bete chibao mena na retirer chibao na ngai. Merci beaucoup place batu bazali bo betele maboko na retirer chibao. Merci. Place Soraya azali azako sepela. Merci. Chibao elongwe. Bon, tout qui n'est pas par rapport à maman Soraya pour la n'a se défendre qui est femme d'affaires le bim makamo donc il est bon c'est normal tu peux appeler mon temps ou pas ça qui va cadeau dans mariage na bango. Merci beaucoup maman wana nde lukute belé. Maman nano azolo ba alobi ke naza commerçante. Maintenant pour être un commerçante, il faut être enregistré au registre de commerce. Il faut avoir un numéro, ma identité, il y a registre de commerce, le numéro. Alobi biloko wana naza nangote, c'est-à-dire aux vendeuses. Il y a une divergence qui existe entre vendeuse et commerçant. Hein? C'est autant un commercial. Pour être un commerçant, tu dois être en règle avec le tribunal de commerce. Il faut l'enregistrer dans le commerce. Si vous avez un commerçant, merci beaucoup. Le registre de commerce, c'est Azanangote. C'est déjà photographe. Déjà, Nayokaki, PG, Atuniye. Nani, camarade Nayo, Oyazalaki, collaboratrice Nayo, gérante Nayo. Avant du wapi, alobi na yebi côté avant dakate. Yo, ozo sala ba faire mbongo ebele na mutu. Ozo yeba côté avant dite. O abanda ko vanda na lemba azate. Na limete azate. Siko yo, ozo sala affaire na mutu, oyebi place avant dakate. Ozo mona lukuta place ezali. Batuni eli susu. Oyebi ke osomba place Nyindo, espace Nyindo. Alobi ezanga ite eza collaboratrice. Merci beaucoup. Ozo wanga na place na eza collaboratrice. Maintenant yeba ke collaboratrice akoya. Siko soka alobi ke eza place na ngaite. Alors lupango wana ekomi ya leta. Ah, ekomi ya tribunal toko komango ne touchez pas. Eza tribunal. Tout le monde peut juste se gagner au Kenya. C'est moi comme on va vraiment à caractère bakokata. Au moins on procès on dengue ni pendant que on m'a dit que tout ça la peine m'a dit. Bon, merci beaucoup. Ngai en tant que il y a un grand juriste de formation, formé par Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Le docteur Etienne, que son âme repose en paix. Il a formé Ngai na bimi docteur en droit. Na zomona ke na ba dossier nyonso wana. Tozana 3 personnes qui coupables. Tozana M. Jamal, il faut avoir 30 ans de prison. Tozana M. Waka Djingi, il faut avoir 30 ans de prison. Tozana M. Massaro, Oyo Azolo avec arrogance. Ou azosala n'importe quoi. Ou azosala ba cantation na ba chapelet azokanizaji. Balongo la ba chapelet. Au moins message ne kena iti pa nini ya PG. Ba sengi pe ma chapelet. Chapelet mto bane ma chapelet awa na ba émission ba internet présent. Yango na lobaki ke bana chapelet wana soka zo simba domination. Sur moni lobby. Ba ki onde po avant nous na procès na tozalaki na yo wana émission lobby keno il faut ba landela chapelet wana bien. To moni pe ka ma chapelet ne créer polémique bazo senga ke mana PG ko ta déclarer il faut chapelet na akanga ba bouton. Merci beaucoup. Inspiration en Zambie. Ce qu'on a là, na l'autre, ba yebisingano afongo alongola. Eza inspiration en Zambie. Biloko nyonso na lobaka, eza inspiration ya Zambie. Zambie azaka kati na ngai. Mwana mama Maria. Aza mwana mama Maria. Kaka bango wana basalaki désordre ba memaki Maria na mapeka. Na Saint Ignace. Ba bere rouge na bango ba memaki mama Maria na mapeka. Ba keko beta ye na sema Maria leli ai. Ime bazana bilakeli mabe. Si bango na ba katolika au ba beti biso basala abomination na kati ya temple wa Nzambe. Ba beta bagaz na kati ya temple wa Nzambe. Ba liaka communion na nguba. Na Saint Michel. Ba beta biso ba nguba. Président Gilles avant contre des dossiers ndenge gouvernement zoko ya na makampe ya président Jean-Marc Kabuntu sala pena na ba paye des peuples wala to ba yike no ekozala chivundu mais chivundu za te to kota ona suka nanu par rapport à dossier Cameroun. Ce qui lelo
par exemple va condamner ou bien va condamner Kamere coalition et ko faut continuer kaka. Merci beaucoup. Bato mutu akoki koleka me ba institution ekoleka te soki Kamere akei protéger mokonzi mboka misa sinistre mokonzi mboka to landa ki pe okinde loba yango lokola zo soutenir mokonzi mboka biso pe kashe kokufa te bato ya INC bato mayele bazali oyo bako remplacer na place ya Vital Kamere bako vanda wana toko continuer na musala parce que soki mutu ayibi ezate ke mukile kotelema moi kotelema te on doit continuer ce n'est qu'une bataille la guerre continue ba o bako kota bakote si balongoli kabundu moi kotelema te tozokende procédure mususu ko yakaka dossier Kabun un mot pour l'anniversaire ya China Rambo Kabila ezaki lobby est-ce que ezalaki lobby oyo ki a célébrer yango kanambe politique mwana Marceline azozanga kota kulala avant-hier azalaki alalaki na SNL kuna na Mbudi ayoki ke kote Mbudi ba Amerike bazali akimi awo tozoyebisa yo aza kote Mwanda ye wana aza kote ya cimetière ya nani cimenterie de Lukala kuna nde kota azali azolala nazolandela de près chaque jour place nyonso azokimela tozana ye ndeko na ngai par exemple bakangi journée de kolekelo ndeni. Merci beaucoup soki lelo bakangi politique kanambe mwana Marcelin tonton Mutale kuzala fête makasi ata lelo soki toyoki ke bakangi ye siko vite esili toko bima biso nyonso en vrai ko mela masanga ko sepela parce que azali mwana Rwanda il faut azonga na Rwanda ba Rwanda nyonso faut bazonga na Rwanda ba Tanzanie faut bazonga ipana bango parce que peuple congolais a besoin abongisa mboka na ye to vanda tout autour d'une table bana mboka ba Moïse Katumbi Chapwe ba Jean-Pierre Bemba to vanda tout autour ba Martin Fayulu Majiji to vanda to solola to bongisa mboka ekende vers en avant. Président Gilles Dosa Jean-Marc Kabun tozaki na période du peuple wana na yo jour makamane ko leka banini to kanisa ki lokwa ke no ne ba beti bongo base ko base ba réagir te ndenge ba longoli président Jean-Marc Kabun procéder les années nous les années stratégie. Merci beaucoup. Mon memimaki aswa na kate abunda kate tant ya kala to bande ko frapper parce que tozaki na opposition maintenant statut na biso changer. Moi, to frapper les sous exacts. Pourquoi? Parce que tout le monde qui a besoin d'être en raison. Jean-Marc Kabundo, totali, tout le monde article 126, code pénal, alinéa 2, livre 2. Et le but que personne ne peut utiliser l'usage des faux. Maintenant, tout le monde n'a parlé du peuple, va utiliser l'usage des faux par Madame Mabunda. Tout ça, c'est qu'on a Essengo. Article 126, Ekokanga, Mabunda, na condamné 5 ans de prison. Merci beaucoup. C'est ça qu'on banga. Comme état de juge. C'est la justice qui élève une nation. Justice sur les amalamu. Demboke Kobonga. Tout ça, c'est état de droit. État de droit et lobby. Ce qu'on finit, maman, il faut bakanga 2 ans de prison. Ce que sali mutu mabe, il faut pas condamner yo. Yango nde nazo senga na batu nyonso, ata biso nyonso tozoleka na banani, to changer ba langage. La politique c'est la guerre des nerfs. Politique ezate ko finga mutu mama na ye. Politique ezate ke kolobela mutu mabe. Politique eza guerre des nerfs. Guerre ya big na papier. Soko moni ke olembi, zo liputa ya mwasi na yo kanga vanda na ndako. Politique balobite ke boma mutu. L'homme est sacré. Ce qui est là, yo bomi batu nyonso. Sikoyo nani oko diriger na 2023 oko diriger banani. Lelo ba sali génocidaire. Bazui poison batie na ba climatiseur na palais de la nation. Ndeko nanga journaliste. Atayomoko. Batu basili plus de 22 conseillers. Ba tete ya kitoko et koti mabele. Sikoyo awo tozo yebisa yo ke nani combien de batu ba visiteurs ba ezo yebisa biso ke plus de 2000 personnes ba kota kana palais de la nation par jour. Sikoyo na 15 bureaux beta siko calcul 2000 personnes batu bakosila na mboka eza génocide biso baza place sérieusement malade na balibana mboka ba ebele bazana bazomela ba miel ebele bazana ba monga fula conférence ba nguba musu bazana changu eza génocide ndeko na ngai eza lokola ozui régie des eaux ozui mai otie poison solo bi batu nyonso bakufa siko rezo kufa ozoboma mutu
siko ko diriger nani. Par le chef de l'État, les gars démenti ma poison, on est juste politique, mais diplomatie moko ya pour na langage ben. Ndeko nangai, nous sommes des gardiens du temple biso tolobaka busolo. Yango moni lelo ba Marie Chango bazo sunga biso, ba Erika Pongo na Caroline du Nord bazo sunga biso, ba Florimbo en Allemagne bazo sunga biso, ba Janini ba Pasteur Nyonso na France, ba tu Nyonso bazo soutenir biso pona nini parce que tozolo ba busolo vérité, tozo prêter serment na miso Nzambe que biso tokokufa pona peuple. Biso soki peuple allié 3 fois par jour ndeto tiki koloba. Président Gilles, c'est comme si moi babi président c'est comme bangi ça ça le so babi président Gilles que ça la présidence au qui mo linga souté. Merci beaucoup. To monaki présidence de la République ba nettoyer déjà. Ba longoli biloko nyonso. Ngai pe na kolingana kende sous na présidence kuna te. Vomi na travailler pembeni ya muko Antombolo que ou bien na la bourgmestre ya Bandalungwa. Po place na ngai na mabele na ngai nazala succès na kata Bandalungwa naza bourgmestre ya Bandalungwa. Assemblée chaque jour bato tonda rappeler na forme. Ozo mona nde bato ozo tonda na ndako. Soki na bimi bo bato ozo landa ngai. Mulobeli bana kaluka bazoloba yebisa muko Antombolo aya na sima ya aseka asala biso pont boyemboy bato bazo kotika omoni ba message nyonso na lobaka eza bato ba entreprise ezo benga butu mobimba biso tolobi boy tokopesa yo ba unité tokotindelo MPS ezoloba soki tukena yo na kwa hao na MPS western ezoloba bazo tunanga me maso asala kanini ba 100 ba 50 $1 na kati ya Zambie bazo tinda kaka ba 100. J'espère que Christelle les États-Unis mbote tu n'as président Gilles Christelle film. Ouais, Christelle moi c'est kitoko. Merci beaucoup. Merci Christelle. Place aux Ali mawanzambe kitela yo. Merci Christelle. Président Gilles gouvernement zokoya. Maramezo changer. État que jeunesse est pas na kota na vérifier ben information. Ba cabinet bébé va 5 indemnités de sortie déjà n'enga 6 n'enga kuzu. 65 ou 66 ministères si je me trompe pas. Indemnité de sortie on à la fois combien? T'as la crise aux anango. Bako like ça nationalisme qui patriotisme na bango par exemple parce que non ba bimaka kabongo pour gouvernement autour qui est place semble pour na yo kujishango combien sur 10. OK, merci beaucoup. Awa tomoni que gouvernement oyo ba tchela kibiso un cowboy fatigué. Papa oyo ilunga ilukamba n'a rien fait. Yango gouvernement il faut tomber. Toujours qu'il y a l'article 178 de la Constitution. Et au moins, on attend que l'article, c'est pas mon que nakata IDPS va attendre classe. Nous sommes les constitutionnalistes à Solo, formés par Etienne Tshisekedi wa Mulumba, les grands visionnaires Mukish. Article 178 de la Constitution, et qu'on peut savoir un informateur. Oyo akokende kota la majorité parlementaire. Vous proposez que ça la bâti le kwebo. To sepeli soyez les bienvenus ceux qui bâti le kwebo parce que yena ba tunaye belé ceux qui za informateur za bâti le kwebo to ko sepela trop ceux qui za Jean-Marie Kabondo 3600 giga na to base to za prêt ya koyamba da so boche Jean-Marie Kabondo ai babi guerre na FCC ba fina buto tina suka. Merci beaucoup Yaya soko funi ya nani Jean-Marie Kabondo za lokola au barré la route na makambo nyonso. Jean-Marie Kayaki na 3 missions Yaya mission na nyonso za réussite totale. Hein? Jean-Marie a conservé pouvoir, a unifié parti, a mené le parti au pouvoir, tout ça na pouvoir. Maintenant il est là Jean-Marie a la conservation du pouvoir. Mon même qui a soit na kate abunda kate. Aye bisi ba député wana que 7 millions au bolingi boli est belé. Pour un congrès, 7 millions, c'est beaucoup. Le peuple a souffrir. C'est le monde qui a côté le peuple. C'est un idéal, il y a chef de l'État, il y a idéologie, il y a thanks. Il connaît l'état des droits, parti dans le parti, mais comme la démocratie, mais à quoi ici, il y a des députés que député Morota, mais qu'on remplace la poste. Merci beaucoup. Article 126 c'est ça verrouillé. Article 126 il y a code pénal et lobby boy et lobby analyné en deux et lobby oh nyonso so kende na place wana à cause de la châtier pour 5 ans de prison. Alors ils ont protégé Bango parce que bisonde au moni coalition ils ont protégé Kabila. Si vous voulez ce qui est tombé, il y a que Kabila Tokolamkana Tongo au Mukamati. Kabila sali ba massacre rebelle. Bako kangaye, ye wana commis toujours en l'air mon frère. Hein? Bako kangaye. Alexis Tambumamba, j'ai même ma main coupée. Bako kangaye tana kilote ya ndako. Parce que tout ce petit deuxième convocation.
troisième eza mandat d'amener place nyonso bakozwa ata na bistro bakokanga ye. Président Gilles na diaspora ero bato bele bato balinga ko makasi. Même awa pe bandeko so benga ngati na ba province tokena ba Lubumbashi boma pe babenga ngati ko kena ba goma kuna vraiment batala kabiso par na sindika. Message nous ça bandeko pour makambo peut-être que le conseil des ministres lelo soit tu vas déconfiner ou bien des mouvements sont normal pour le moment ni lo basuka. Merci beaucoup. Oyo ngana ko yebisa bato to vandi trop 2 mois. Tozana biloko akolia te. Tozana eloko te tokosenga na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tokosenga na Félix Antoine Tshisekedi muko Ntombolo ayokela peuple na yema wa afongola. Bato bazala bakashine afongola mutu nyonso akende na occupation na ye parce que bato bazokufa nzala. Bazokufa kaka na kombo ya Félix. Nyango tozosenga na muko Ntombolo ayokela peuple mawa afongola bato ba débrier. Oza mboka ya bato ba débrier. Eza ndeka ko vantsa bato boy. Tala chaque jour na tongo nazana eloko te me bato batondela ngai. Obandi ko bimisa 1000 francs tipoko. Ndeko na ngai. Muko Ntombolo place ozali yokela bato mawa. Vraiment ça social. Ça social. Muke na ngai. On a reflété te pour na muke na ngai na koyebisa yoke Marie Claire Chango soka koza la tindele ngai 100. Na kolongola 50 na pesa mutu nyonso ata 1000 francs. Soki na Caroline du Nord, soki mama Ani Tshilombo oya 500 giga Ani Tshilombo soka tindi 100 il faut na kabola mutu nyonso 2000 pour to se couvrir. Soki pasteur oyo ya Caroline du Nord, pasteur notre pasteur atindeli ngai quelque chose na kosepela. Vous comprendre yango tolobi batu nyonso na poto batu nyonso mawanzambe kitela bino bozala kimia menazaka na nzembo moko soki na yembi basepelaka. Okay, nzembo moko sasa. Sunga ngaye yawe sunga ngaye rabi wani sunga ngaye ngamoko nako kite yawe sunga ngaye unkwatishe Yesu wani unkwatishe tena kumba nanka yani Yesu unkwatishe tulula bukola bwebe nzambi wa moye yoye tulula bukola mwambi wa nzambi tulula bukola bwebe pasteur mukuna tulula bukola papa eveke tulula bukola bwebe kabunji walesa tulula bukola denilesa tulula bukola bwebe tulula bukola bwebe mutombo wachula tulula bukola bwe papa mutombo tulula bukola maimale tulula bukola bwebe. Merci beaucoup. Wana na dediaka Daniela Kamwanya leki ya Félix Antoine Tshisekedi oyo alandanga bien Élisée Madjama leki ya pasteur mukuna oyo alandanga kitoko na dédié bango na Élisée Mwabana. Merci beaucoup. Merci à Rifek Kisombe, merci à Papi Kelly, merci à Bandeko Bele, Botrason Tindika, merci à PDG Célestin Konzo na Philippines, merci à Bandeko Boza et Bele Bozota la Bisobo, s'abonner toujours à la chaîne, numéro affiché wana, Mbalasima, ma solution au BTZ. Ciao.